Mbote bali MDG de TV mafuta ya sike ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomisana koya kopesa conseil mpe kopesa toli lelo toye na lisolo ya nganga oyo bazobenga paster oyo abimaki na mwasi ya bato ya libala e lelo nde tozo kosolola boye mwasi oyo amibomi amipesi liwa balobi akokaki kosupporte choc ya internet te to banana kobeta lisolo ntango mosusu oyoki lisolo yango te to mpo oyokaki yango te et oyoki yango mbala liboso et tokomeka korelater un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il s'agit? Et bah vidéo semaine passée où t'es circulé, il y a un soi-disant pasteur azola la moitié à Moutbolimbisi na zemi ya monene ya 8 mois et le monsieur a ekokanga bango. C'est comme ça a filma ki bango et le pasteur en question, le soi-disant pasteur en question. Non, to benge pasteur te parce qu'un pasteur ne peut pas faire ça. C'est un marabout, ok? Amilata juste alati juste combo à pasteur lokola lelo oyo ba pasteur ba mema ngambo. Mutu posa buzo banae, faut ça on a combo nzambe. Mutu posa croquer batu, il faut le baka mosel na nzambe. Mutu po yiba, il faut alata kazaka ya mosali na nzambe. Yango lelo oyo to mona ba pasteur ba mal répété à cause ya ba infiltré. Ok, tozongi na lisolo. En fait, c'est quoi la vérité ou encore l'histoire ya nganga oyo nandeko mwasi na mobali na ye par rapport à l'information tozwi baza ba Zimbabwéen pardon mboka onini ba Zambien pardon toyebi Zambie na Congo ezali ya kokangama baza vraiment ba voisins et ba Congolais ebele ba na Zambie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tata wa nganga za na église na ye na Zambie wana apena ba fidèle na ye ebele ndeko mwasi oyo na mobali na ye ba balana mais basali ta molai bazobota te toyebi te bazali compatible te ou soit mobali mutamane kobota te toyebi te c'est probabilité bolimbi c'est probabilité ezali que ou soit mobali abando bota te ou bien peut-être bazali compatible te parce qu'il y a des couples comme ça so moi ça bimi le banda robota so mbala banda robota mais ba mbale baza compatible te. Et c'est un autre sujet lelo pour te expliquer les pourquoi. Et ndeko mwasi oh tellement il a besoin mabota, c'est comme ça à kosenga na mobali na ye alandela ba prière et pas mosel na nzambe. Pona nzamba sala bango grâce et l'homme était tolérant à accepter. Et détail monto bosani ezake bazaki na bozui. Le monsieur c'est un businessman selon Otoyoki, c'est un investisseur dans la crypto-monnaie. Ouais, bah Bitcoin, tout ça. Et bah bandeko gagner vie na bango bien, bah benga ke boss, bah mona na mbongo et la femme ne manquait de rien. Et ndeko mwasi bah bandi masolo ya ba prière na pasteur. Et na masolo ya ba prière na pasteur, bolimbisa na ebite pourquoi na benge pasteur. Nanganga wana mi benga ki pasteur, hein? Les pseudo pasteurs ou encore les soi-disant pasteurs. Abandi ko bimana mwasi wana bakomi na bango mwasi na mobali et nako bima wana après ayo koma na zemi certainement mwasi epse mobali ke nzambe asali mobali pe 100 indice aibi na epe eloko te aibi ka ke nonza masali bango ngolu mwasi na komi na zemi na ye et 42 balobaka ke 99 jours za moyibi jour moko ezala ya mokolo biloko tata wana mwasi akosaki eke akesoki wapi parce que so botali na vidéo oyo ayaki kokanga bango. Moi j'ai la vidéo, un ami m'avait envoyé aoloba na Martha azobenga ye na mbetu nanga mais yo ebisaki ngai okei soki place nini atanga ikombo moko boye wana. Donc la femme on dirait akosaki mobali so pas okende quelque part toi ozala quelque part je sais pas trop mais c'était pas le cas. Azaine na ndaku aozela chérie na ye ya nganga basala nde ba mesana kosala. Et y a pas sina ma bande ko ezanini. Pourquoi tozobenga tato nganga? Parce que pendant que babane ko s'accouple, cérémonie satanico, démoniaco, pumbologico, ya bandoki e bande ko salema na kati ya chambre wana. Et appeli ça ba bougie rouge tella ebele na kati ya chambre tiena c'est tellement chambre oza vraiment vaste. Batie ba pumpkin wana to mona en Angleterre basalela ba biloko ba Halloween na ba biloko misusu ya ba bonganga ba bouger ko pela moto pendant que bango ba ko nyeka kuna
et c'est scandaleux. Et le monsieur, tant qu'il y a côté certainement piégé qui bango aïbaki et à quoi bande ko soupçonner et qu'est-ce qui se passe et puis voilà. Tata tango ya côté a fungoli ka chambre. Tiens, et maman tata nzambe. Bobika mamone ezala skoba kangayo. Oebike bo toto loto donc veut dire moutax bolumbu anteni dada mutakala et bomonaki bato bamona video bamoni ndenge nganga kimi mbango akende ko ravitailler mukadi mendo bozo diembela tata na pas ma yele na caméra aza ko filmer kaka zo landa kuna ndo bozo diembela zo diembela ke ko zo kala so mbango akotisi azo senga ba pardon et la dame azo lela mobile alinga ko fukama mobile saison ngasima. Et c'est comme ça que la vidéo, le monsieur a pris la vidéo, a pandi yango. Et tant a pandi, toyokaki ke il paraîtrait yindaki na Zambie, ba banir église ba lobby que église yo fonctionner sous soute, bandimi, ba panzani bandimi en débandade. Nana on penda ko ndima to ko linga passer a motindo boye. Et sali que vraiment ça en actualité hein, si lelo ba continuer au sel ba émission. Ils ont sale la mission ils ont sale moi j'étais parmi batali bosso bazwa qui vidéo on a contacté émission moi et ça limité mais bon dommage qu'il n'a pas mon bolembo au sala émission et on a profité peu comme toi qui ne commence à koufi to ya peto lo belaka histoire en mobimba peto pe sa conseil ndenge to mesana donc vidéo qui viral et tamboli réseaux sociaux mobimba boyebi kama mamba mutakala ndenge ezalaka suli kama mutakala en tout cas surtout Congola sala na ngoma sécurité. Et le monsieur en question, le gang en question, c'est un Congolais. Baso benga yeso qui pasteur Enoch. Nga déjà, nga muto tindele nga vidéo. Tanga tindele nga na bisi oh mais ça le mi wapi amane ko tatona e ba penda trop tard. Bino nga na zo na groupe na biso moko ne ba balancer yango. Nga la bisi non, le monsieur a l'air congolais parce que ba congolais ba bunga na raté. Nga lobi non so tali ba teinture ba de teint biso do ba congolais ba benga teinture. Nabi non so tali ba teinture na ina ba format na a congolais mais moi sinda bikolo parce que bikolo ba bunga na répéter et le kinango et effectivement il était un congolais donc eza participé mawa muto aboso bolandeli parce que déjà zo lobama donc musala sala yango ko lekisaka ba mama na etumbelo na église na ye basi na etumbelo et toi qui même gouvernement mboka elobi ke tellement makambo eke na maboko ya l'état balobi faut basala bana nyonso ya église wana emike ba Aden donc il se pourrait bazala babana na ye parce que moi ça bando bota te ba on babandi ba prière moi ça romina zemi et des places mobile azongi giga zo comprendre siko à peine azo réaliser que zemi zaki ya nganga pourquoi parce que te azu téléphone à moi si akekuta ba conversation ba banda bolingo kala babanda bolingo kala banako chimola ekala tina ndenge lelo koma ndenge komi bon ya maana pas si lelo ezake la femme s'est suicidée c'est vrai elle avait mal fait mais la vie est sacrée toko se pena liwa ya mutute bandiko na ngai et malheureusement moi peut-être le paix à son âme ezate c'est vrai peut-être toko le bango par habitude ndeto mesana mais malheureusement que son âme n'est pas en paix oui parce que tu ne peux pas te donner la mort mutute so tchaka fin na vie na ye et au Kendesika Kimiate, personne n'a droit de remettre fin à la vie selon la Bible. Donc, ndenge zabo bande wonangai, nous avons vu moi si à supporter choc que selon va dire Abatu, à supporter choc que à réseaux sociaux, nous t'as les tamboli na soni wana parce que hello va boyer, mais attends, oh là la Kimiate et puis na zem ya monene s'il vous plaît, zem ya 8 mois, donc va te taxer et puis. Donc, na choc azemi a koki angote ndenge bat bazoloba, elle s'est donné la mort. Elle s'est suicidée. Si koto beta lisolo suicide. Et bomi tout na motuna. Ami bomi poani. Croyez-vous que eza pona soni pona ba vidéo ndenge tamboli, c'est vrai, il y a des gens ba mi bomaka. Pona ba biloko, yango to yebisaka bino. Faites très attention na mamba mitakala. Wana mutakala mwana bato bokabwana ici là to batindela mutakala ya mutu effacer yango ya kitoko te mutakala eza personnalité ya mutu mutakala ezali dignité ya mutu mutakala ezali intime ya mutu eza eloko oyo yango basala ngo
il faut ezala na kati ya bilamba jamais bomona mutu aotambola mutakala libanda so mutu aotambola mutakala libanda c'est que anormal te il faut bakende na hôpital même bato batambolaka moitié ni basalaka toujours effort ya kobomba cette partie là akobomba mabele akobomba partie wana ya se pourquoi parce que ezali nudité donc mutakala ebombamaka soki mutakala mutu ekomi exposé c'est que respect ya mutu wana ekozala susu te endeko mwasi balobi supporter choc wana te c'est vrai eza na bato bamibomaka mpona mutakala yango nazolobala bino bandeko éviter boévitaka kopartageaka mitakala pourquoi si réellement amibomi mpona mutakala mutu nyonso apartageaki mutakala bandeko ana problème mpe na nzambe parce que c'est à cause kobandana na mobali na ye donc mutu na ya liboso oyo nzambe akobanda kokondane malgré ndeko asalaki mabe c'est son mari normalement na logique na respect par amour c'est vrai eza pasi eza choc ya makambo yaka akoya kopartage mutakala te so alinga boya mwasi alinga boya ye peut-être so alinga alakisa peut-être ata mosusu famille ya mwasi na ndimi mpe te famille ya mwasi balinga bapartage mutakala mwana bango balinga basala yango te amwana bango balinga babomba bango raison pour laquelle balobaka le linge sale se lave en famille qu'est-ce que cela veut dire salité ya libota etikalaka na kati ya libota alinga peut-être alakisa baboti na ye ke bota bozoba mwana bino asali mais na bolingo mwasi abala na respect akokaki te kopartage mutakala mokili mobimba mpo ekóma na niveau oyo ekomi lelo oyo une vie est partie à cause de ça wana ezali raison oyo peut-être ezali charnel physique par rapport à autres hommes. Mais étant une personne spirituelle, Bible ezoloba l'homme spirituel juge de tout. Moi je vous dirais que ezali exposition à mutakala te muta bomi mwasi wana mais muta bomi mwasi wana eza nganga wana tata wana soit disant pasteur muta sacrifier ye na mwana. Ye muta bomi bango. Déjà rapport sexuel na ba cérémonie ya motindo wana. Donc envoûtement oyo ya nganga wana bandai ko soka ye ya kolyala ya kotungola ya ko je sais pas ya komela ya ko kalinga ya kotokisa do envoûtement wana envoûtement do ba envoûta mwasi wana na forme nyonso imaginez tina niveau na zemi mais bazo sale ba cérémonie bazo coucher na epu ba sale ba cérémonie donc dose ya envoûtement ba soka ya ngoneti milinga ya diamba ok non mutu a perdre contrôle mutu azo ba so eloko te nde sali ke mema ndeko mwasi na suicide pour votre information c'est ça la vérité spirituelle ya nango bozomona ana te les ridicules ne tirent pas c'est vrai on peut aussi se donner la mort surtout mindele onde ba supportera te na yebi ba biloko ne mingi pa mindele ezala trop mais pas bato mundo ezala moins rare ezala nango pe mais ezala moins rare oka mutu mundo mibomi opo na ridicule po na soni opo bakanga na mobala bato na mwasa bato to po na mutakala mutu mundo miboma ezala rare mindele nde bango bazala basala yango mingi ezali nature na bango parce que les photo e ba kena mindele tozala biso so bato tona makina me tozala ndenge moko te bandeko so botali na baafrike banzala bapression baproblème ezala na bacongo mais jamais omona moto ake komiboma mpona souffrance en tout cas eza pasi oyo moto akemela poison mpo pasi eleki eza pasi imagine même bana babalabala basurvivaka na babiloko ya bapoubele normalement kutu bato mpenza fale bamibomaka eza bango de souffrance oyo en afrique so bato ifo bamibomaka mpona pasi eza baafricain mais basala yango te pourquoi les africains ne se tuent pas ka boya mipesa liwa elobe eza mamwa molili na kati mais par contre mindele bazanga na bango ya kolia te bazanga ya kolata te ata aza mobola mais mundele azanga alipa te mais baza makasi na komibwaka okaka kantekelimo ale ya mivise bende obulie na classe ale ya mibomi même bana mike même mikolo deza ndenge na bango donc pour dire que komiboma mpona soni les ridicules ne tirent pas yango na profiter pe na peso conseil tu au son de ma voix ba exposa ki yo ou encore bazo bongisa babimisa mutakala ou encore lobi okomona mutakala no na ba téléphone na batuto na réseaux sociaux na okomi lendisela yo zala makasi les ridicules ne tirent pas eza makambo so ekomeli yo yaya ezwa juste mayele tika pe okena ko panzaka to pe ko tikara mutakala ngo partout ko boire partout
bino bozalaka na sa ba sentiment so lingana na moto ale air nyonso pia air nyonso twa air nyonso zwa c'est pas bon bolingo ezala bizarre musicien mo ayemba lobi bolingo ezala neti kindoki moto bolingana na ye lelo ondima te mokomusu bokoboyana ondima te mokomusu bokoswana ondima te mokomusu bokobebana bolingo ezala bizarre donc ozoyoka ngai lobi so ilikama mo ekomeli yo ata ya mutakala te eloko mo ebimisi dinité no libanda exposé yo kisi yo so na miso bato courage c'est la vie ata mutakala lelo bakotala lobi yo bakotala bakobosa nango plus tard mutakala peniel tolobela yango lelo tolobela yango susu mutakala papi mboma tolobela yango lelo tolobela yango susu mutakala baza ebele madebo ya kiodo tolobela lelo tolobela yango susu donc ça fait partie de la vie nyonso makambo disent les Kinois courage eza mambo okende komiboma te répands-toi juste et Dieu nzamba restauraka et zonga la makolo na ye aza capable ozongisela o dignité valeur obungisa oui Dieu fait toutes ces choses batunde balimita nzambe et croyant encore disant qu'il y a des choses que Dieu ne fait il y a des choses que Dieu fait il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas faire oui c'est vrai il y a des choses nzamba sala pe musu nzamba ko sala te mais il y a ba mamusu bat baye ba te que nzamba ko pe ko sala donc valeur au muta perdre nzamba capable ozongisela tu son de ma voix aussi la valeur pour na mutakala nzamba capable en tout cas nzamba sunga ndeko na biso peniel banaka bolumbo bimali banda pa yoka na asute peut-être ça peut ndenge mo nzamba ninga briser to pas joyer pour to yoka ka bongo la motema peut-être un travail s'est fait dans les coucous dans les silences et que l'honneur revienne à Dieu seul so que zandengo na nzamba sunga elobi comme témoignage pour na bana na nzambe bandeko ezaki ou c'était ça en fait notre petite analyse par rapport à cette histoire et na osepela robenda bandeko matoi par rapport à makambo surtout boyebi quand il s'agit de l'église corps de Christ en tout cas na vanda akimiate ata soki information eleki ata retard na yaka quand même pour na pesa toli bandeko nanga nous vivons le temps de la fin o yeso aloba ke ezana bato bakotika nzambe ba élu même o bakozala séduit baotika nzambe ba vrai baokene s'attacher na ba doctrine séducteur et quand nyonso pona mbongo pona gloire et consort baosa pe ba miracle bande ngana mosel na nzambe moko que le Seigneur m'a révélé na vision que aza na ndeto lo bato kine to lo ba on simple na mukuse na biloko moto ana bakisi mais tata na so na ebiso ba témoignage ya monté parce que le ba témoignage il monté pe comme belé ba témoignage monté comment ba témoignage ya kafu basi ba botaka te ba ozo mabota ya za na Afrique na Congo bato ba benga na ba téléphone na Europe te bon na ebite kana je sais pas mais na bika Dubai ndake na mais Europe na yoka na noté parce que na tala pe Facebook des fois na musika penda ba témoignage bato ba ozo mabota ba obota pe bato pe ba obika mais nganza ba révéler c'est info on comprendre donc ce qui veut dire mutu so sans miracle toi pe so prophétie toi lobino mamba solo ne lobite ke yona mosel na nzambe c'est vrai la Bible dit on reconnaît un prophète lorsqu'il dit une chose et que cela s'accomplisse. Cela ne suffit pas par rapport à critères pour reconnaître un prophète. Un vrai prophète n'est pas seulement celui qui dit et puis makambo kokisami ou encore qu'on reconnaître prophète kakate parce qu'à lobi makambu et que ekokisami non. Ba fo bazé belé o ba lo ba pe makamba solo. Makomi zolo ba et les diables se déguisent en ange de lumière et c'est ministre de justice. J'ai toujours dit aux gens, écoutez, révélation est ça. Il y a une Bible sans la révélation, le peuple est sans frein. La seule moyen oyo, en fait, signe à reconnaître Moussa Lanzambe et cause à la ebele. Mais la seule moyen, nako lobango nini, to nako expliquer on deni. Et ouais, to lobango bongo, la seule moyen ou encore bon, seule façon oyo eza authentique hein il y a qu'on reconnaître to pe ko confirmer un véritable serviteur de Dieu c'est par la révélation. Quand je dis la révélation eloko oyo nzambe ye moko aye atalisi yo. Tu as prié par rapport il y a un serviteur de Dieu par exemple, tu as demandé à Dieu.
Nzambe, grande dame amusali na yo. Na ligno confirmé to pour l'accent. Si le Seigneur te révèle et te montre quelque chose, hein? Et ça la seule eloko oko douter. Mais na osenga na yo ato sur révélation, linga ko senga confirmation. Et puis zala mutu oyo ozana écoute ya Nzambe parce que diable a ko triquer yo pe. Oui. Bondela pour confirmer mosali na Nzambe ya solo, tu dois prier, j'insiste, tu dois prier à Dieu par rapport au sujet. Demander à Dieu, Seigneur, si réellement cet homme t'appartient ou cette dame. Et le Seigneur va te montrer. Et ce qu'on moni, qu'on appelle comme bangoute, ah, Nzamba la kisinga non, c'est un peu confirmation. Eh ben, monsieur bakenda peu plus loin, net j'ai d'ailleurs, à 3. À 3. De wana penda so moni de déjà, déjà signe, déjà c'est bon. Mais c'est comme penda 3, en tout cas, on est dans un redouté. Oh, moni wana eza yango. Mais il faut bonde la peau nango. Parce que, okolokta mutu mabete. Oloti mutu mabete. Cela ne veut pas dire kaza bien. Et ça ba expérience to wana ngona ba ministère et on nazo révéler yo. Okolota mutu obonde la inote eloko te nzamba sepele a révéler yo mutu na ba position mo beto par rapport à likamsongolo pakala. Et que ndoto ontam so zaina o mabete. Mais cela ne veut pas dire mutu wana za ya nzambe. Pour confirmer que aza nzambe, il faut obondela otuna nzambe soki aza ya nzambe. Donc wana ozali nde balobaka comment dirais-je? Donc il faut précision ezala par rapport à likambu oyo wana ngo besoin. Parce que et arriva peut lota pe basali na nzambe pe ya faux ozoli ki ka message ou peut-être lotié par rapport à likamusongolo pakala mais message ezaki ya mabete. Et nan d'autres on musupo moni pas sali pe loko malamu. Mais elinye lobate forcément que mutu wana za mosali na nzambe. Donc wana eza parmi babiloko yo moi ba erreur moko to pour moni en faisant des erreurs nde baloba on a quelle la sagesse na parcours to kuta na pe na ba makambu to beta pe ba mabaku siko eza babiloko nzambe na bonzambe na ye alekisa basel na ye po apeso ka maturité pour faire comprendre ba makambo belé. Donc bref na mukuse c'est un peu ça. Faites très attention à ba église. Batu balingi ka place prophétie ezali. Batu balingi ba précision. Tala, so ezana ba prophète il faut bobanga surtout na temps ya sukatoza. Eza ba prophète ba précision. Pourquoi? Simplement parce que bazara bato balinga ko impressionner batu. Aibi ke so abetio babilo mo abambio date de naissance, abambio soki nini alobino soki komba mama bino soki elengisa yo. Ba batu bazara ba impressionniste. Donc faites très attention avec eux. Ba peso message à solo kubisa nzambe, mais bondela nzambe. O confirmer si réellement molimo wana ezo révéler za nzambe parce que molimo divination lo barape boyebi lisolo à Paul na mboka oyo nini Listre je crois son abosanité et bisika prophétesse oyo azala na molimo ya panthère moi so azali na molimo ya divination pardon na benye prophétesse bon parce que lelo ba prophétesse ebele pe ba prophétisaka mais na molimo ya divination azali na python pardon kati na ye Python azo révélé lelo o bandeko bato belé boso mona bazo sakola ezala molimo wa Python bato belé ezala ba milimo wa famille parce que ezana bato mususu na ba source na ye na ba racine na ye origine na ye auti na ba famille tel que ba Zebola sko ana makila wana donc eza kutu ya il faut akotela ngoma bondeli te une fois kaza concentré aza connecté et Koulaka. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc vous devez faire très attention. Source sur la prophétie, Nzambete. Source sur le miracle, Nzambete. Bafo baza tale belé. Et pour votre information, je peux te choquer. Bangonde baleke belé. Parce que ma commis zoloba, yeso aloba, na Matthieu 24, so otanya onyo so par rapport à signe attend de la fin. Alobi plusieurs bako se détacher et puis bako kende ko s'attacher na oya mabe. Plusieurs n'est pas la moitié, plusieurs n'est pas P. Plusieurs ne veut pas dire ndambu. Plusieurs veut dire la majorité. Donc sur 100%, il y a ba prophète obo au moins na leo na sena moi. De temps là ba prophète na ba prophétesse na kati do bato nyonso ba prophétiser ba sakolaka. Sur 100%, je peux vous choquer, croyez-moi, 90
baza ya lokuta nayebi ke ekamwisi yo, mais c'est ça la vérité hein. Ta mosusu oboya yango mais c'est ça la vérité. Crois-moi sur 100% 90 baza ya lokuta. Mokili oyo bomona oyo. Moi un moment je disais à Dieu Seigneur, apparemment c'est tout le monde qui est sorcier hein. Que le Seigneur me pardonne parce que au moins ils sont badon prophétique hein. En tout cas au bang nzambe po au bang mokili hein. Tu vas te méfier na ndenge osakana te na bato. Po ya babilo musuna mona ka nzambe tata nzambe oyo lo bata pasteur na ngai. Donc ngamona milobela un jour peut-être na vana nzambe na apparemment c'est tout le monde qui est sorcier. En fait bandeko na ngai so nzambe lo ba fungolo misu hein, otala tout autour na yo na zingi to na za pembeni na yo. So za na motema to osenga liwa. Mukilo bo mona eza ko pola. Mukilo bozo mona. Donc nzamba sunga biso. Bref, to comme na biso na suka yo opesi na vino na Yesu te, c'est le temps. Yo poza opesi aussi opesa bo mono na Yesu, tala so ozotambola malamu. Parce que makomi ezoloba ke muto aza mo santu ami santu sa lisusu. Muto pa azam mbindo ami mbindo la lisusu. Donc ase suye lisusu. Et c'est ça. Et nzamba pambolela nga bino. Trouve-toi une bonne église. C'est vrai, on ne parlera jamais des vrais sans qu'il y ait des faux. De même, on ne parlera jamais des faux sans qu'il y ait des vrais. Place faux dollar, les alliés, vrai dollar, les place vrai dollar, les alliés, faux, il faut les là. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Il y a quand même ma réserve en Zambé. Au bas, c'est l'Anzambé n'endenga solo. Et tu as tout intérêt de prier Père autour en Zambé parce que bah, qu'il y a église bikende laté. Au moins, église, ils ont qu'à détenir les pamboli na yo. Église, et ko bobingiselo vie ko bebiselo vie. Salomon a tongi temple a dédicacé temple lobi na nzambe boy. Ata peuple no ozala musika et tanga obondela yo exaucer pe kanisa par rapport ya musala oyo. Bible zo préciser biso que Daniel à chaque fois bande ko bondela ba fenêtre na ye ezalaka ko fungoma na direction ya Jérusalem. Mon frère, ma sœur, fais très attention. Ozana tina ya ko sambela et ozana tina ya ko zala na église. Oui, parce que batobele lelo non ngana kena na église. Non. Tu dois aller prier. Ensemble de celles sanga ya ba na nzambe c'est biblique. Bible zo ba ile deux agréable des frères de demeure ensemble psaume 133. Au moins il y a de ces bénédictions là au nzambe atindaka kaka tang boza elisanga bosangani na kombo na ye. Quand tu es seul, il y a aussi des choses que Dieu fera. O akosala te tang boza na bato. De même quand tu es avec les autres pour na kombo Yesu kombo nzambe, il y a aussi des choses que Dieu fera. O akosala te tang boza yo moko. Yango ngana encourager bato faut sambela et puis faut que l'église. Si vous avez cette possibilité là, priez na ebike. Vous avez été déçus, ba déception, ba problème ezebele. Eza mukili e makambo me bo suka bo tikalaka wana te et continuer la marche nzela eza molai parce que pour ça Satan eza bato bakota lifelo mais pour ça nzambe eza bato babika. Donc yo kotala o eleka te continuer ko lukelo nzambe na yo parce que nzambe azali nzambe abongwani te. To benga mato za ba disciple Yesu eno ya bato. Même pasteur o aza vrai lelo lobi pa kobeba ngai ezala ba église nga na kenda par recommandation de Dieu et na bima ngo par recommandation de Dieu parce que muto a changé ka bato mususu ote est-ce que nzamba ko loba no esika malamu après quand nzambe wana oui na ba circonstance pe na ba temps c'est possible. Nzamba tinda Eli akine komela na torrent de Kérit kaka nzambe wana ayebisa Eli ke torrent e kauki longwa kende Samarie. So Eli a continué ko vanda wana alinga kufa. Pour moi, il y a des églises qui sont comme ça. Il y a aussi des pasteurs qui sont des torrents de kérite. Azan la parole. Mais, na circonstance, donc, il y a un moment, c'est très important que vous allez en écouter Saint-Esprit. Si vous se retrouvez dans bisika moi, j'ai passé dans les églises où Nzamba Zala. Mais moment, Dieu n'y était plus. Et comme Nzamba Zala, moi, grâce ya koyoka ye ya kozala sensible na ba prophétique et tobima mais bato mususu ba yaka batikala na bango tilolo pe bazali
bazoyeba na bango mpe te bazomona na bango mpe eloko te baza na bango ble mais eza na bato mosusu bazalaka sensible na molimo tel que nous autres là na betela yango tolo te eza kaka nyonso mawa nzambe na ngolo ya nzambe. Donc par la grâce de Dieu je peux constater soki environnement komi polie na koyeba nakoyeba loba ba réseau na nga penza ezala mais ata soki mikolo wana nalala ipongi en tout cas so na vibre nzambe na nga tika nga bongo te naoninga na penza. Donc bref c'est un peu ça, c'est très important bandeko ya kozala na écoute molimo mosantu ya koyoka nzambe ya kobondela nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Ezalaki toli kati na bonzambe avec la grande dame. Abonnez-vous, faites large diffusion, partagez et que le Seigneur vous bénisse. Merci, à plus. Zambena.